Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité, spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé. Accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako ebiso, bitekiteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimia. Mbote balandi ya 3W Panza Sango ya Congo. Bandeko nanga nyonso oyo boza kolanda émission vérité eza moko. Ya ye moko diamata ye babi diamant de Mbujima nous a fier olobango diamant de la presse congolaise, diamant de Léopard. Babi derrière les caméras c'est Yves Mavambu bi image. Babi si ya Gaïa si ya kitoko ba image kitoko. Bandeko nanga to monani isusu bongo na kati ya mushinga ba babi kolo diamant travailler kana mushinga ba pour boss life ye moko vanda na mushinga ba na kati ya Bundes. Donc babi faut kolanda isika boss azali quoi. Donc côté wana ya rien à dire. Bandeko nanga na lisusu liboso na bino mpona kokabula na bino lisolo ya mukolo lelo. Boss ya kolanda ngo vraiment bo échapper te po balobi site zaka moko. So otaki Panza Sango Congo te otala bi image. Bandeko nanga leo na ekolobela bosali ba émission tolandi ba émission na bino par-ci par-là ya basi oyo ba otika mitakala na ba internet basi oyo ba otinda mibala bango mitakala soki motaya mabe ya mobali soko boya ki ete apandi milili na yo ou bien neto bungsa ba porter moninga moka loti porter moninga po salir ye allez a publier ba bozoba. Ponga na benga ngo bozoba. Bato mususu bovali na bino bosaka émission pona mutakala ya ndeko mwasi. Ma mutakala biso basi c'est ça mona ngoti. O ayebi ngo te mutakala mwasi sambwa te nani. Na poto atomona même publicité à beurre. Ya malgari soki ya mateka mutakala mwasi. Oh, publicité à mai, mutakala à mwasi. Ce que c'est publicité que tu as mai, tu vas comprendre pour mai, tu sokolaka. Ce que beurre, il y a rien à voir dans mutakala mwasi, mais au moins on a mutakala mwasi na publicité bandi konangaye. Publicité mingi oya masanga mutakala mwasi si sambwa. Soki momoni muninga tikali mutakala, soki soit des aza chroniqueuse aza mopandi sango ya internet ou bien ya journaliste ou bien aza chroniqueuse boluka ndeko mama ko pese conseil
et puis eteya pour nga pe diamant tenir na vandi boy mutaka na nga la portable la copain na nga le to ko beba na pa panda moi je m'en fous so ko panda bo moni pe ngai so ba lo bela nga ponani ba fike pourquoi bo ngo mona mutaka la moi cité et ça la rabino nini ba ko ngo esengo na po nga na ta vanda teke na ba publier mutaka la po majorité bato batinga mitaka la basi na ya ba chroniqueuse na portable ya mibali mitaka la bo ba ya ngote bo mona ngo ya mideli zepse ba fike kuna na sa nyampuza ara mwindo bo publier nga pona nini kapo sali mninga tina suka après au sali wala bozuni le côté mingi pe bazo mabala kala mutakala bo publier moko nisina kwa moko ya mboka moko boy akraka na ye mutaka akraka na ye mutakala wana abali obi alingi opese pe bala opese pe mosolo le mutakala mutakala wana mba moko akraka ya kutinde mo $50 bima bo partager bozu 0 ete ya bino siko bande ko nga internet eloko zo kamwisa ngai mitakala basi tozo lobela ba mama tozo lobela siko mitakala ya bana mikie ba bébé o ba mibali bazo violer pona ni bozo lobela ngote pona ni bozo ba émission pona bana wana te mwana 3 ans yo papa guni na ngoko yoka na mwana ya bébé 3 ans ozupe likemba na opo kosi na sisi ya mwana bébé makila pe bimi guna ngoko yoka po ani ko sa demo tina niveau na ba africain yango bo simbi kisi obeni yango na muni satana ndeka mindeba desna ka biso tuzaba maseke mindeba na baka ange na muni feza bongo biso ma to ba ndoki ya solo papa ke violer mona bébé et ça ma wapi ba tepe na congolais papa mon bali mosusu ba basa ba célibataire faut que mi bali nini zo kote na ndao mbana ngo zo linga mobali mso lingi msa démon bilinga linga akopi biso basa poto to comment so ressemble ka mba peso ni bala nga jama ta ete ngai na sembla nzaba pesa nga pema bo moyi a pesa nga makasi na sembla nzaba pesa nga libala te soki oye ya ngo moko tomati na ko luka ngo ni na ba prière nga na luka mbongo na ba prière mobali te na ndeni nessa prière pour la mobile ba na ndenge nini wala idéologie ba passer ba step sur na mutu moi c'est faut libala oui moi c'est libala za pe heureuse na mbala ngo ko tshona ndako ba tsheo stati andako te oza ka malheureuse kaje ka oza marié yo ko lingo za mobile ka po we libala obosa ni ko za na bana na ndako ya basi mobile wana vanti na ndako wana et puis mwana akutu na mwana amukie yo soko ke musala neti ye gigolo alandaka pona ba kindergarten pona mbongo abana alandaka pona ndaka kitoko alandaka pona beauté na yo ala komi na ndako akomi ko soko kei ko pinetaka mwana eloko na ye likemba na ye nzota mwana po bo lobela ngote mama msuba mavanda ka pe calme lobela eloko te mwana mkaye bo loba te papa mwana mkaye bo loba te pona nini ko sama kama ndenge wana yango papa biso kuti mikole mfuto boni ko sala rapport na mobali bandeko na ngai moko mona mobali soka force yo zoki kubimisa makila soko mwana ya bébé sala nga pasi na kana moko niveau na yini mibali na mona ka mibali bona ba vina soka po nyoko la biso po jamais na mona mama deja mona mobali so bazali le mso 1% mais bino mikolo nyonso ka bosala biso mabe na bana mikie ba papa bala bana bino oboti mwana poko omoni ba parents mususu ba kosa bana basi na ndako bala ba 15-16 ans bazo kosa ngo bala 11 ans bisa leka 11 ans kosa mwana na niveau mayele ya âge na ye papa mususu ngate mwana sala maquillage papa mususu ngate mwana ta mini po azo banga ba ko lule libanda siko papa obota ka popo na nga lulo bana wana zuwa na yo sa wana basi no yo linga libanda te obi na mwasi na ndako te zuwa kuma na bana po yo mo ebola la bana wana et ba mama msusu ayebi na yake bana anda vanda wana ta ala 18 ans bazaka copain te copain na bango papa na bango mafani na libala na ye afana libala na ye
bazo ba ke kanga munoko na yo a papa na ngana ndeni papa kala la mwana muzabu na yo na mwasi na yo azo accepter ba bêtise ba ndoki boche bana no pe vie ya malheur na ya malheureux na monde baza heureux heureuse te baza glücklich niemals bozo comprendre donc ngaje matayina sana ngana kanda mibali nana ngati sunga vina na olinga songa po façon na komo makama mibali ta za ko kola nazoka makama ta na kola ko mona ba réalité na makama susu on na mibanga za kanenzo kande boye do to vana so vana bandoki mibanga na bazali nyama beto tuna o beta sete mibala mabe suza no ndumba mobali kendo linga libanda yoka na famille mwasi obala lokati mbanda libanda ko ta diamata ba ko ndemba na mwasi na yo yoka bambanda mwasi ka baleki na ye bayaya na ye soko zwi biyo ke Afrique ola ndeka basi no nyoso na mike na mikolo pona nini bongo asuna pasa Afrique bamba basi mso lo bakasi na préfère ngamba na leki na ngapo passer bongo tika na famille o ndokiti kibombanda esaka pasi nga préférer mobile nanga ko pe nanga alala batu ba fitu alibanda me oyanga baleki ko simba te pona ko bomo oyanga bana basi ko simba te pona ko boma yo bozolanda ba mama botika ko kuja botika ko encourager biloko obokoki ko encourager bo ba ndoki yo tonton mwasa benganyo na ndako ndeko na mwasi ayokelo mawa abite ondeko na ngada ko tiki bote poto vipasi malili na ndako avana na ndako njo ande amemi mobala bana na ndako yo tonton osola la bana ndeko na yo na ndako bana bandeko na yo o diviser bango o komisa bango basi et puis nyoso soki 3 fils 4 filles na ndako bakoma basi na yo ba bengo noko mwandoki yo e ngande ngwana ngai ndeko na ngala limbiso nganti oncle na ngai na oncle na ngala Paris boga moko Vasco de Gama mwana muluba azo bana ngaba bakoko na ye pona obenge oncle noko sikoyo azo bakoko na ye basi na ye mingai na bomiyo lobaki ndokeza la rake oya mvute mwana olongoli mwana maloba na munoko moye mwana lo bateme soki mokolo kaka ekobima ngala bato bakina bambila ke funa mbila ngala kina mbila te nako ngala bana vie na ngai nako bonga mobali ka soka toucher oya ngai makila mobali keke soza mbaye na ngai keke soza kope na ngai keke soza nepa na ngai toucher oya ngai bana ngala bomi ngaja matena bana kokoma nako ta prison pona bana ngapala bandeko na ngai ko simba te soza no mobali oza mwana mutu mususu oye na vie na nga so olingi mususu kini se pona okeni banda tikaka kaka na famille ya mwasi na yo bozoba mundo muso moni akebota na leka mwasi na ye mena mwasi te bazaka libala soko ye yaya akanga leki kanda ngate nga na yo nga jama na yo mobali na yo leki na vie na nga bokomona nga na misu na bino te po leki oza conscience njo sala ke o mobala ya nanga ofuno akolepona ni na kidiabolis ponga ko sala na vie nanga te ke ba leki na nga na ponga na mwana liboso na mobala leki nanga jamais du tout e bana ndengini e bana bana problème la mana nga na mobala o ya leki nanga leki onga longoli pampers na longoli basalite na nzoto na sokoli na pesi biberon na zingina mukongo mobile na koma mobile na ngai so na simba kisi nengi stima sime comme na mboko yo to comme comprendre so ba soki ba o simila mobile kisi so ko ba kisa ngo ezo zongela bino po mobile a linga yo akomi osalo bozoba ale ozo ko accepter na yo po bolingwa nzambe te bolingwa kisi ale ba kisi ko zongela bino donc na yo beta cete bandi on nga media boyo ka soni te tant bozo ka sonte bozo partager mitakala ba ser na bino mo ya media do boyo ka pe soni te ko partager ba photo mibali o bazo lala ka bana bango mibali o bazo viola ka bana mikie ba soda oyo
bazako viola ka ba mama bazako viola ka bana mike boyo ka rapé soni te ki ya sala plateau pe bo sangani bo lobeli yango pe ya ka liso mu mutaka la chroniqueuse ba sambwisi e comme si na binonyos na ndeni ezala kata bon bazako viola mi konyoso si je yango ezate basala ba mboka nyonso na ba pouf nango mboka tout ovanda ata village moko moke ezanga pouf te po mundela yebi kente ba pata pouf na kete ba pata pouf kuna ba pata minene babi kamala nga moko ba même ya 15 euros pesa na kuna na pouf même ya 15 moi ça 15 euros ozwa nayo kente kuna ke osimba bana mikie na ndaku ya ndeko nayo bana na moko boti obimisi akomi basi nayo me papa oza ndoki bata ndengo na pe ngana ko solution ngana vina ngana ko solution ko sute pour jamais ngana bine na collaborer mobali moko mkola a violanga ou bien a forçanga non nga même copain so ki mfaka ko sedinga ka rapport na makasi yebango ko boya na ngana yo zo kende wana pona yebi ko osalinga lelo osanga ngolobi dans un traumatisme pour mbala sala bolingo za ka sentiment bolingo za ke lengi bolingo za ka tendresse mo ba so pesa yo respecter mon temps peso amour respecter mon temps a ko sa besoin na yo ngana préférant mbala nga zanga na ta dire ko pesa ngai ma satisfaire ngala mbeto pona ke na ngai musika te po mobali azo satisfaire moi sina na mbeto za ka passe mo sana de ko e wallahi eza pasi soko yo papa moi si nazo satisfaire yete ale bana nazo satisfaire bango amala na mtu nayo ye papa oyo uza mala na mtu nayo okomona nga bio na émission so bo finga bo besana na ofinga biso te le bla so le rote biso chroniqueur ba chroniqueuse ba journaliste et le bla biso e loko te bo finga te ça appelle loko te bozo landa otika kama pam mana ko samsaka muninga bokepe ko l'exemple na façon comme bonjour et qui ba sentiment na ye biso so sala rango biso tout sala rango ya ba fantasme ya love moi photo tinde copain na ma poitrine o tinde copain na yo so ba copain mabe mo na publier ngo plus pona ni muta mabe azonga pe pona ni nango suko ba oyo ba so violaka mindele bazo violaka bana na biso mike mindele ana poto bana mike bazo viola ba sa bango ba mort ba esclave o partager ngo lobela rango peti o to souffrir peuple africain to souffrir yangwana banja vérité eza moko toujours na panda sango Congo to tika makambo wana to tika makambo wana ndeko ne chroniqueuse aza ndeko na yo c'est pas à peine dans la émission qui ndumba eza wana te pona nga jema te bolimbisa nga ki ndumba te eza nga ba love kaka mutu mususu na vine bana botama azo comprendre bolingo te bolingo za sacré eza eloko moko intimité moko basana na ngo te bandeko na ngai mais bino ko ko saka na intimité muninga o atindire ki love na ye asaki ngo pona médiateur asaki ngo pona bio asaki ngo pona love na ye ale e balukeli mais na ko baluka wana le mspe na sima na ko mobali le mspe ta rolingo to plus bo plus écoute parce que ça le to base bien kuto ayeba na yesu bien mutaka mo sera na sala ngwelo mo te po biso to zaka oya mwindu wana kaka ndenge ndi mabeso bataki wana so ko mone so nani na kanga ikombo te suko bo suko mitaka ba bébé yo papa o violer mwana muke o kimo tiki ya otanga makela wana nzamba modiri yo mibali tout balara na bana bango bolara na baleke ya basi na bino na balaya basi na bino okota na famille olala bandeka mwasi na yo boza modi nzamba ko tala ka bino te ata suka na passe na yo donc do tika makambo na bandeko langa ya media to la makambo ya nécessaire eza ebele ko la politique eza to lo belango pe bazo vila basi na l'est ko na lo belango bazo vila ka mikolo nyonso soki ndeko Elisa lo belango ntango sa lo belango bo lo belango ka oya ndinga so mwasi bo comme ça ngolo kola échantillon mitama benga nga batindira ki ngango plus de 10 fois mais jamais na ko tiango na nini o na Facebook non et qui ba senti pour nga na mta sentiment nga na yebi love nga na yebi eloko ba bengi sentiment
nga so azwi mobala apesanga basentiment na korespecte makasi mpona yebi ke epesa meni moto nyonso te sikoyo ya seki basentiment tini mobali na ye sikoyo bino ekomi ya bino kriti ya ndenge nini eza accident esalami bolekisa yango bozwa sikoyo baoyo ya bien oyo nalebisi bino ke bapapa bavele bana na bango na bandako papa bana bakoli 16 ans mamaka papa mwana 16 ans kakola kwa bebe mpo nini mwasa papa aboyaka bana babima papa aboyaka bana basala bamilie ba jeune fille papa aboyaka mwana te mwa mininji mwa makeshi mpo nini ye moko azalaka wana e mama ni mama zoba aboya mpe libala na ye avandi bambana na ye bana na ye bambana na ye baleki na ye so mobali akezo mwasi mosusu akina nisi diamata ya komimbana no ya kofingaka mikolo nyonso ya bozoba na suki bongo bandeko na ngai tomona so mbala nsima mpona na kanda makasi komona mwana 3 ans yo papa munene ofungoli mpe nzoto na yo okotisi mosusu omoni azwa kokarese na vagine ya bona bebe soko mama na mwana wana azalaka te poko osamba mama na ye te donc mama oliaka mwana mpe oliaka mwana kolo ozolala ye mwana aza ozolala ye meboza banduki bapapa pardon natiki bino tokuta ndenge wambala nsima mpona na kanda makasi mibali mpenza bato balobaka chase oge donc nayini bino na niveau mo nakoexplike bino kutu te merci mingi napesi bino nyonso bambote toujours napesaka bi image mbote Yves Mavambo parce que ye mda wasala diamata ye na minute amonana merci na yo toza kata mushinga ba toujours merci na étoile d'amour merci na Beka merci na Chala Mama merci na équipe na biso nyonso côté à image na côté pendant sango ya Congo étoile d'amour la fille à la catalogue et d'une image na à Paris merci na maman Sylvie Line présent Pembele event na pesi en tout cas bana nyonso les Léopard ya Belgique ba gros bisous na bino tomonani mbala ya sima na émission vérité za moko ba sujet mosusu bo soutenir nga botika nga ete esika lobi mabe bo corriger ngai pona zaka muntu na za nyama te même kutu nyama sala mabe akojara mabe na nga personne na mabe bo corriger nga ba esi bango pasi bo limbisa nga bo mekana ni ko changer ba papa pour to continuer ba bazala malamu ba kola na dépression te ba kola ka ndi dama ta za ne boye papa za musika mena za bien parce que na la problème na mutu te ba violanga te ba mobali masala mabe tumba senga mabe na tikio na vai nanga parce que na bona ngai mobali oya osala bana nga mabe na place osala nga mabe donc et corriger biso nyonso ba mama oto vivre na bana basi na kata ndako ba mobali nango okota na ndako na mbali oyo okota na ndako te tokota ndi bomba la sima ba gros biso na bino nzamba batela biso merci Mobali stress ya Patrick Malwa Vengi Mobali stress ya Malwa Vengi Major Bisadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yena chance ote. Veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Malwavengi. Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à munene. Oyo tozo ko tinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi. Balobi Global Express souka l'agence au soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Leon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Leon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence
alliance ya boye besoin na te yango oyo bameli bino na kati ya Château Rouge eya sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela